Bonjour à tous les abonnés de PEF Bonheur TV. Tozali susu na esengo ya koya na kati banda kuna bino po na toyeba na ko solola oyo ezali bongo makambo etali bongo culture congolaise. Lelo toye vraiment to solola un peu sur ba vie ba artiste, comment est-ce que ndenge ba artiste bazali ko souffrir na ba droit na bango bazozo yango te, pourquoi bazozo yango te, qu'est-ce que on peut demander na ba autorité pour na ba ko améliorer situation. Il y a artistes congolais, tant artistes les artistes en général. Oyabino Ndeko, patience, Fayulu, bonheur, na rubrique Nabiso, To Solola Mboka. To Solola Mboka, ils allaient bon rubrique, oh, tu sais que Solola Makamboya politique, tu sais Solola politique, tu sais Solola Makamboya société, tu sais Solola Makamboya culture. Donc, on nous s'est touché peuple congolais et pas une sur peuple congolais, Zali. Donc, à travers le monde, ceux qui situation montomoni ou Yuzali, c'est tout le bela, toko le bela yango, na katia rubrique na biso, to solola mboka. Bon, les lots toko le bela vraiment, ils allaient bongo makambo, itali bongo makambo ya culture. Nenge boyebi bandeko, na Congo, tous allons na ministère, oyo ils allaient ministère de culture et art. Parfois, on se pose des questions, budget nango zara combien, mais bilomo boyebi ke, na oyo bongo budget ya gouvernement central, donc culture ko et zalaka nango pena na eloko malonga te, donc to yebite so to koko tia ngo combien de pourcents na sur les 100% il y a budget, peut-être des ali 0,001, donc ezaka na budget ya malonga te, donc parce que ezaka nango eloko moko ya tinate selon bango. Or to elo tozo bossa na ke culture na biso yango neza identité na biso. Culture na biso ndenge boyebi ndenge toyebi biso banso que le théâtre, la peinture, la musique, la photographie, oyo nyonso ezo toucher makambo ya art toyebi ke koki kokoti c'est la biso mbongo ebele na caisse ya l'état. Culture na biso ezali tellement très riche que ekoko memela biso mbongo ebele na caisse ya l'état. Mais par contre, ezali bongo domaine moko oyo ezali minimiser baki parana bango angote bandeko. Pour vous donner un exemple, bao bazan la Kinshasa bazali pemeni ya centre culturel français boleka un jour boke nota la secrétariat général ya culture et art boke nota la bâtiment wana boko lela boke na ota la bâtiment wana ya secrétariat général ya culture et art. Vous allez vous poser des questions, mais yango oyo au bunde les kaki awa na kati comme ça souffle nango et ça les dégâts oyo to ndengeni. Donc e bukana ils ont ba bureau ba place musu ba porte zate, je sais même pas ce que bazara na toilette si kawana. Donc mais mongo place on ndenge kota kabu. Imaginez-vous que ba artiste nyonso va ba bima na obima na Congo pour qu'il y ait un voyage international, il faut que nous ayons autorisation de sortie. Et autorisation de sortie wana bande konangai, que ce soit un musicien, que ce soit un art plastique, que ce soit un comédien, et il y a peintre, un photographe. Donc ce que vous avez na marché moko zukaka occasion moko okena libanda ko représenter ko mboka ton activité moko ko salango, soit un festival, soit exposition moko, soit participer na colloque moko to lika moko pakala songolo pakala. Bako senga yo ba document kuna, vous pouvez pas imaginer. Autorisation de sortie. Et autorisation de sortie wana bande konanga so boye barate. Normalement ba salango zaka pote pona ba artiste so artiste linga bima pour que abima akeno somba autorisation de sortie. Ba salaka document wana c'était pour empêcher bato ba yaka kozwa ba œuvre d'art na biso. Aux ali boko na biso bakena bazoki babima na ndenge mo fraude bakena koteka ngo na libanda basalaka yango na cadre wana pour contrôler situation wana de façon que mutuno sali akobima na œuvre moko antique, œuvre d'art moko to babike ko moko boy aux ali bongo identité na biso ezali bongo bokoko na biso bato bangba bima ngo libanda, il faut bazwa autorisation de sortie. Soit artiste azana ngo linga ko sala exposition moko boy akozonga nango bako répertorier na kati ya fiche wana. C'était comme ça au début. Non, mais bango ba transformer yango et comme même comédien azokende soit stage ou bien danseur mo azokende stage naie
qui nous autorisation de sortie. Bah mission parce que me marque beta concert na bango autorisation de sortie. Autorisation de sortie ni ngana ke beta concert, na ke beta concert za musala na ngana na contrat na ngana kei. Bon autorisation de sortie ba on senga bino wana et ça se paye en dollars américains s'il vous plaît. Ça se paye en dollars américains. Mais place à mozo foot la bazo peut autorisation de sortie en haut. Quand on a papier na bango ba commis que nous faut foot en banque. Mais il faut na banque to foot en pas na bango wana. Mongo bazolia wana mais faut que tala ba bureau na bango. Il y a des bureaux ça même pas na bakiti. Je me pose des questions vraiment sur une bonne on est qui d'accord. Aux aïba mbongo il faut que tu na caisse à l'état parce qu'ils ont un bon artiste. Au foot une autorisation de sortie kuna au yé comme un aéroport il faut foutre sur go pass alors que ceux qui nous salent juste stage. Vous allez peut-être des stages à performance ou soit au festival Moroboy. Et en plus, au coma boye, mamsou soza na dossier mo OK na niveau ya ministère OK yebisa bango que nous voilà na OK ne boye. Bango na so voyage à poto, bango so bati mitu na kati. Ils arrivaient même au moment que non vraiment ministre hein, je tais les noms mais place à zali so ozolanda biso koyeba. Ministre de la culture à combien de niveau pendant que artiste dit petit bozo kende bino bozo kende poto bon na délégation na bino bozo combien non na groupe na biso neto zalia na zo exemple par exemple groupe à ballet non na groupe na biso neto zalia to kende to 20 personnes bon petit ndenge zawana donc il faut ngana ota 10 personnes il faut ota 10 personnes donc ministre a joué pendant ministre de la culture art a yazo proposé pendant que non au longo la 10 vrais artistes au bas que nous sala musala pour y acha bangulu na ye acha bandeko na ye to délégation na ye bakende pe ko sala lo mokote. Vous imaginez les choses comme ça et ce sont des choses vraies vécues auto vivant yango na mboka wana. Il y a plein de témoignages d'artistes bakoye bisabino ba contribuer na eloko mon côté. Ba contribuer na eloko mon côté mais ils sont là juste pour ko ruiner kaka ba artiste balingi so ba kaka artiste moko zana asa l'activité moko boy bango bazana kaka mbongo petit ozu combien batona petit ozu mbongo ya ba paya ozu ba partenaire na bino ba pesi bino mbongo oui donc au foot bango mbongo tout beaucoup de choses comme ça. Je me souviens un jour c'était encore quel ministre de la culture et Muzungu si je me trompe pas monsieur Muzungu Christophe Muzungu en tout cas dans ce basouté un certain Muzungu dans le ministère de la culture on avait une activité où celui qui était invité il fallait à ça la mot d'ouverture et ça qui na théâtre des intrigants na Tchango Nanjili na quartier 12 bon ba yebi théâtre des intrigants ba yebi place ezali na quartier 12 na avenue africain 2 na quartier 12 na non loin na marché bi na rebita bewana ministre aye akomi kuna atini na délégation na ye ba komiana avant aya il faut bâtir la fauteuil hein de ba ki na olukele fauteuil moko ya luxe oya go fanda donc yo ministre soko ye donc ko ba kito OK na kata salle wana ba salle ezana ba kiti nango déjà ezali ba kiti ezali ya salle ba kiti ya plastique ba kiti ezaki ya bien o ba donso ba fandela ba donso ba fandela rango kutu yoko ba lukela kiti ya plastique te ba lukela quand même kiti moko ya bien o ezali ya koko fanda délégation ba yona ba bi ministre soki fauteuil soki divan ezate soki sofa ezate ministre akoyate oh na butu wana siko soki ya na poko wana to ko luka sofa pour na ministre on s'est dit mais tu si bango aya na epete parce que so ayate activité et au salama na peka activité salama ki nango et le même ministre le lendemain on le voit na concert à Jib a telemi azobi na kuta fana même pas na kiti. Vous imaginez des choses comme ça? Donc, na Congo, apparemment, comme si la culture est la musique. La culture congolaise n'est pas seulement la musique. La culture congolaise est vaste. La culture congolaise est vaste. Pesa culture est la mongo et belé na kessa l'État. Si seulement que l'autorité na biso bazu yango au sérieux. Si seulement bazu yango au sérieux. Si seulement l'autorité congolaise baza capable de louer
un bon budget na niveau de culture. Comment est-ce que l'artiste Bakoki peut évoluer dans un pays ou dans une ville où ça le spectacle les athées? Ça le spectacle les athées, que ce soit public ou privé. Peut-être la privé rose à la moi que ils ont quelques-unes. Ça on a malonga auto yebi na Congo ça là artiste va na jouer. Ce artiste a joué dans centre culturel français a aucun jouer dans centre de Bruxelles parce que j'espérais au moins qu'on a c'est caché. À part le théâtre des intrigants, Nanjili bazana salle na bango spectacle. Les seules compagnies peut-être dans le Congo, les ont vraiment la salle où ils ont réuni quand même normes il y a théâtre. Mais alors que dans la ville à Kinshasa, tous allés dans la salle, il y a la production. Tous dans la salle d'Izo, tous dans la salle Mongita. Hein? Est-ce que la salle où vraiment gouverneur de la ville, monsieur le ministre de la culture art, vous ne pouvez pas réfectionner la salle où parce que vous êtes là pour salle mususa sika. Vous banana pour réfectionner la salle où pour donner au moins la place, l'espace aux artistes de s'exprimer dans le domaine na bango. C'est un investissement. Vous n'imaginez pas que non, la salle d'Iso, ceux qui vont réfectionner en bien, salle Mongita, place au théâtre national les alliés, vous réfectionner la salle on a bien, parce que ça les a déjà construit. Vous réfectionner en bien, scène les alliés bien réfectionné. Quand on a na mabaya na biso moya Congo. Vous réfectionner en bien, vous sombi ba lumière, vous sombi ba kiti un peu ba koki na un peu ko sala ta ba kiti kana Congo. Bako adapter na modèle na biso kana Kinshasa na adapter parce que tous ça ba ajuster tous ça ba menuisier o ba ko sala loko wana ba ko fabriquer ba kit wana sur place ba bongi sango be ba latango be ba mousse très bien ba kit wana na kata ba sala wana ba tiango. Vous imaginez combien d'artistes sont bazo jouer na kati oyo kozala bénéfique pour na artiste et pour les pays et pour la ville province de Kinshasa. Mais c'est le gouvernement. Vous avez la place à quoi investir. Mais c'est là, allez investir pour na côté culture et art. Et ça domaine moi côté ça bon belé. Ça le cinéma zati. Même les deux salles on a na zoloba, salle Mongita na salle d'Izo. Ceux qui vous réfléchissez très bien. Ma projection, ma film, il y a projection, il y a un film, film africain, film cinéma congolais et vous allez rigoler quand on a parce qu'ils ont un mot comme Elinga pour nous réfléchir dans ma caméra biso. Film congolais et congolais quand on a besoin de projeter en haut, ils ont permettre en même temps que tout ça la promotion il y a artistes localement, ils ont permettre la population congolaise, la population quinoise ou louchois ou partout bazali à travers la République démocratique du Congo découvrir ba talent où les alliés il y a ba réalisateur congolais bazana Kinshasa. Mais au moins ba jeune on a tout artiste baza ko bunda na bango moko na ndenge na bango mais c'est comme quand occasion ba bima boyale. Bah français, bah rouge bordeaux bimi. Bah français, bah monsieur ministre bimi. Vous savez l'autorisation, moi c'est si, je suis le ministre de la culture. Ah, bah lingi kaka bah mona bango, ce qui est mon activité petite, biso noto ya ça la discours, il y a ouverture surtout bah yebika que non, et ça au benaki bah ambassadeur bazali, il y a une activité na au sala au benaki au invité qui bah ambassadeur bah yeba zo hotel, bah c'est pas là hotel activité na yo. Ah, wana bango bah wele laka. Ba wele la bayaka mangu pona yo sala ba discours o mona bango balinga kanon protocole na bango ye ministre mutako loba oyo akoloba boye on mona festival oyo mais bo pesi combien d'activités ya mutu oyo ba festival ça mara festival la danse ya muninga na par exemple Jacques Bana bo pesa combien pour que boya wele la ba discours on est ça par exemple na pesi quoi la kaka ba discours bo sala combien besoin investir combien n'est pas d'artistes. L'artiste va souffrir, va souffrir pauvre. Mais il y a un peu de moitié bon manaka que non et ça est la biso boye, ça la biso likambo yo nana kufi pauvre, bo sungaye, aza malade, aza na hôpital, oh boy, ba sunga bango mais ceux qui artistes na bazaki na ba droit na bango.
La structure est bien organisée. Tout ça, vous votez la loi au niveau il y a parlement. Que ce soit parlement provincial ou parlement national. L'Assemblée nationale. Bon, on vote la loi moko ils ont promouvoir ils ont protéger l'artiste na loi na bango. Bon, la loi moko cadre ils ont ça là que l'artiste base à la protéger ko bénéficier ils ont na droit na bango. Hein? La politique culturelle. Bon, instaurer la politique culturelle na Congo. Pourquoi pas qu'on vote loi moko comme ça là que non chaque province basa la structure moko oyo ko permettre que chaque province basa na budget moko pour na artiste ya province wana. Supposons que budget nango zali il y a 1 million de dollars. Na niveau provincial bâti 50%. Comme ça gouvernement central a tiré sous 50% au moins dans chaque province nengwana. Au moins, il permettre le budget et permettre ce que l'organisme où ils ont s'occuper de Makamwana, net biso na Montréal, Conseil des Arts de Montréal. Organisme qui va contrôler ce que le projet d'artiste. Vous lancez l'appel dans le domaine na 1 million par exemple, vous voyez que non, na côté il y a musique et budget nango toté boy. Na côté il y a théâtre toté nango boy. Na côté relève c'est-à-dire que l'artiste o ya sika bazobima, ba jeune bazobima banane ba komi na niveau professionnalité. Boteli bango budget moko. Et que sunga bande comme ça, budget wana ko sala que non, chaque année ba artiste muto na projet na ye. A déposer projet par rapport à Yannick. Il y a ma membre jury ba fandana ba tali projet ni ezali malamo to ko financer. Vous n'êtes pas obligé de financer ba projet d'artiste nyonso. Beaucoup de non budget monsieur zaka pour la création. Bato ba ça la recherche na pour la création. Bato monsieur zaka budget mo ezali pour la production. Et que sunga artiste ba no vivre na musala na bango, ba no vivre na domaine na bango. Pourquoi ne pas aussi voter, et ça exemple tu peux si pourquoi ne pas voter une loi qui permettre que non la publicité aux élites télévisées et à la carte artiste pour permettre bango au moins gagner quelque chose. Ba na gagner quelque chose dans musala na bango. Pourquoi voter loi mo ndengwana que l'agence nyos et ça la publicité. Ba publicité à télévision pour que muta salango il faut que azala un artiste professionnel ou azala reconnu na mboka wana. Nous avons un artiste professionnel pour calculer bon peut-être aza par exemple na 5 ans d'expérience ya musala ya musala zo sala. Moins de 5 ans azali artiste ya relève 5 ans d'expérience. Vous répertorier bango répertoire na bango ezali na ministère ni na ministère na ku ba pesa ku ba carte na so ba carte ngo ba répertorier ba artiste no so Congo. Et que permettre bango quand même que nos artistes travailler fort pour que bango gagner ba marché na bango. Ce que marché na ko permettre à vivre. Comme ça artiste tango azui caché na ndengwana na kata caché na yewana yazo zokaka le net a payé na mais oyo tikali wana l'état sa zui ba taxe na ye. On ne les aliona oyo ya sécurité sociale ba longo ba taxe na bango artiste azui oyo ye etikali. Comme ça le biso qui a commis na âge à retraite musala na ino so ndenga sali ndenga le kaka na télévision ndenga sa bachana pa télévision futa ka bango pe tanga koma mukolo ba ko futa mbongo na ye ano zone fils kete moi mbongo na ya retraite ya pension na ye e ko sunga ye ata ya zata bana ne ba no kozwango ba droit na bango au moins ils la respecter. Mais na Congo lo ko ne za la raté ou ka bomba we la ga so ke na niveau sokoda kuna ba wele la ka we o lelo ngai boy lelo o boy na boy ba donc kaka bilongi moko na depuis sokoda ngo banda so depuis na 1900 combien ezala kaka ba donc ba tumusu ba ko diriger ba biloko ba tamayele musu na Congo bazate ou ba ko diriger le kona qui vous dit que non pour diriger les artistes il faut za la ka artiste pas nécessairement. Oui, l'artiste ba rose à la peine à kati à conseil d'administration. Mais le baté que non moutoir zana ezaka mais il faut qu'il y ait un moutoir c'est un homme de la culture moutoir yebi aibe makama culture batamayele ba yebi makama culture ba c'est belé. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, tout ça c'est ngabino
beau réfectionner les deux salles. La salle d'Iso et la salle Mongita. Beau pesa artiste na Kinshasa, na République démocratique du Congo, au moins 2 endroits wana. Beau pesa yango, beau pesa artiste ba nako s'exprimer na kati. Et ko permettre ba peintre ba ko sala ba exposition na bango. Ba photographe ba ko sala ba exposition na bango. Ba musicien ba ko beta ba concert. Ta ba beta ba concert wana mbongo ezokota na caisse à l'état. Mbongo peso ko artiste pas zo oya ye part. Bon, ça, ne fait que au moins chaque province est à la tana salle moko, il y a spectacle, salle moko, il y a production. Et au moins un minimum, il y a salle moko, il y a production pour que les artistes s'expriment. L'artiste est basé sur place à s'exprimer. Bon, ça, les locaux, moi, te pona, ko sunga artiste. Na yango pe tozo tsenga na bandeko na biso o ba député oyo ba artiste o bazana niveau ya parlement. Je m'adresse na ndeko nanga Ados Ndombasi. Je m'adresse na ndeko na biso Paul Balenza. Ba artiste mususu bazali peut-être na yebisu na yebi ba kombote tozo tsenga na bino bipa bino bozali boyeba na ko défendre o zali pe ba droit ya artiste parce que bino mo besoin d'artiste makamo na zolo ba ezali na zo inventant ngote bino boyebi ndenge ni artiste bazo souffrir na Congo ndenge ni musique na bino tango beti bo sali musique ba droit na bino bozoka yango te mais alors que musique na bino zo leka na ba bar ezo beta na ba chaîne na ba radio ezo beta na ba chaîne na télévision ezo beta ba pesaka eloko moko te et pas ba artiste wana. Pourquoi beaucoup de les que non, pour faire passer loi moko ko protéger l'artiste que chaque télévision, chaque radio, chaque bar tant bazo beta banze monabino ba futa kana fils que quel ba futa rabino ba droit na bino. Ce que c'est difficile pour nous répertorier. Déjà tant monta au sala bar na Congo wana, bobi que na bar musique betaka. Il faut que vous ba papier boy que non document na document tant vous pesa ou droit d'ouverture il y a bar à remettre musique oui à la conscience que na kata ba taxe na yana taxe ya artiste paye les kanakati que chaque mois ils en a montant forfaitaire au bano les kana caisse ya il y a association d'artistes ceux qui sokoda ceux qui paye les associations bo créer je sais pas. Taxe moi à la montant forfaitaire na babar nyonso sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme ça montant on est aux la montant au moins sur le nombre d'artistes oyo bazali enregistré ou ba déclarer ba œuvre na bango ne fils que moi pourcentage moko ya muke e bano kene pas na bango. Bo tel bango montant mo permettre bango ba zora ne fils que quelque chose. Pour babar wana à part babar ba télévision musique elekaka tout le temps ba radio musique elekaka tout le temps il y a ba artiste wana pourquoi ba futa bangote est-ce que on peut pas avoir une loi aux ça que ba protéger ba artiste que ba chaîne ba télévision que ce soit privé ou public ba futa montant moko forfaitaire ata ba futa bango supposons par nzembo par exemple 50 sous. Il y a $1 na Congo, ils en a combien? Bon, prenons par exemple, par Nzembo, supposons, à chaque Nzembo, on ne fait que $1. $1 ou 50 sous. Pourquoi beaucoup de gens ont été? Ils ont monté forfaitaire à chaque jour, vous calculez que non, par jour, au bêta musique. Autant de musique, mais dans mon temps par jour on a fouta par exemple $1 par mois. Chaque bar ils foutent à $30. Ils foutent à $30 na $30 on est zakaka pona artiste parce que bazo beta ba œuvre artiste. Que ce soit au niveau théâtre, ils ont les théâtre, bah jeune amba les trop na ba chaîne na ba télévision, que ce soit privé. Ora ba on biso mtosela la promotion. Mais quel oui to boy te bosser la promotion visibilité na bango, mais besoin exploiter bango.
Bo futa bango nini? Bango ba kino luka ba sponsor, ba yeso na ba sponsor na kata ba chaîne na bino na bozo futa bango combien? Bande kona so ba député, ba artiste député bazako na boye ba na kota la situation ana. Il faut que bo fand masole fanda, bo fandisa commission moko boye ba na ko développer et loko wana particulièrement na ville province à Kinshasa. Exemple banana niveau capitale. On est là, si vous voulez ba conseil na biso, to repesa ba conseil. Je vous demande pas que bo benganga na ça bo futa ngambongo. Je vous demande pas ça. Mais tout ça na ba idée to ko sangisa mayele, biso no na ba artiste combien baza à travers le monde artiste congolais bazali o ba yebi makamune ne fonctionnera. Ba yebi belé. Ah na mboko to fani, j'ai été jury combien de fois pour sélectionner ba financement d'artistes. Barobenga nga babi parce que tu es un artiste au yebi boy na kena analyser ba projet pa ya bato. Ba financer ba projet ya bato. Ce bato muso ba pesa so ba confiance en ana mais mboka na so moko ba yeba ka valeur ya bato te. Ba yeba na pesa so ba confiance en ate. Mais c'est le gouverneur de la ville. Oui, la salubrité c'est bon, mais la culture aussi c'est très bon. Parce que Moutouz a cultivé, aroye bakeno, na roboa kabo sotote, na bisik na balabala. Moutouz a cultivé, aroye bakeno, na rocha salité, na rolongo la. Donc, aroye bako ça la différence, le bien propre et le bien commun. Et le gozali angai, parce que Moutouz batte le gozali est bien propre, mais bien commun. Biloko wana, faisons un peu la classe. Et par le théâtre aussi, la sensibilisation au niveau du théâtre, que ce soit dans la télévision, que ce soit dans l'école, bozongi sa la culture, le théâtre na kata l'école, beaucoup monde na bana ba comme appelle mayele. Bozongi sa théâtre, culture na kata l'école, nenge zalaki ba école bazo monter ba spectacle, y a ba théâtre ba école bazo benga ba troupe professionnelle bazo ko jouer ba théâtre, que ce soit lingala, que ce soit français. Nous devons être aussi fiers na langue na biso, na 4 langues nationales na biso, lingala, swahili, chiluba, kikongo. Artiste bazoya ko s'exprimer na kata l'école. Nga son artiste parce que je vis un jour le vrai théâtre na kata salle na talaki na bi waouh, je vais être un artiste et na kangama la rêve wana yango pe ekokisa ma parce que je suis aujourd'hui un artiste professionnel dans d'autres travailler dans domaine ngai. Investissez dans le domaine culturel s'il vous plaît. Mais nga na so bete la c'était vraiment na ville à Kinshasa. Monsieur le gouverneur. Ce que vous en a pour ça ya koyoka biso tokoya tokopesa makanisi pour que mboka na biso tambola. On n'a pas besoin que bo futa biso. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous on veut que les choses changent. Na niveau provincial beaucoup voter budget moko te pona ko réflexionner vraiment ba salle mongita, la salle d'iso, ba salle no ezali na ba collège Boboto, na ba école on ezali ba beaucoup ko réflexionner en côté ba salle on de façon que ba artiste ba na ko bet ba présenter ba œuvre na bango. Ba création na bango. Bah, nous représenter yango, réflexionner même ces deux salles là. Vous allez voir que quand on mort na caisse à l'état, vous allez voir que permettre aux artistes de vivre, artistes na lieu, na place na bango, il y a musala, et permettre bamba s'exprimer librement. Bobong ça ba loge wana, bobong ça ba coulisses. Studio ezana ba studio artiste akoko ta résidence na kata salle de zona et azu temps il y a résidence pour la création. S'il vous plaît, les lois zalaki analyse na ngaki na sala to lobela mboka ngaki beaucoup plus na betela ki c'était mingi na makamba culture parce que culture na biso zali vaste, culture na biso koko memela so mbongo ebele na République démocratique du Congo, mais apparemment ezali domaine moko ba négliger na bango. Donc moi na kana soki ba nommer mutu ministre budget kembo wapi yo kafeti mais so ba nommer ministre culture mutu mena les mines to na no zelo nyango kuna. Or culture ezali identité na biso. Culture ezali manière ya ko vivre na biso. Culture ezali nde biso. Culture ezali ngai, culture ezali yo, culture ezali biso nyonso. Lo lenge na biso ko zala. Culture na biso à travers la musique, à travers les théâtres, à travers la peinture, à travers les beaux-arts. Nyonso wana to ko changer
République démocratique du Congo. Toko respecter biso. Toko zonge la place na biso et pas une tozalaki. Et voilà les 30 minutes au tozalaki nango pour na ko solo la o ezali bongo makambo ya culture na République démocratique du Congo. Ezali lelo juste brèche to fongolaki pour na to lobela domaine wana mais toko zonge lango prochainement au courant il y a semaine prochaine toko zonge la susu makambo ya culture pour na to ba na ko lobela ngo na ba pe susu na ko solo la susu pe na bande ko na biso musu peut-être to salango direct na chaîne na biso pour que to benga ba artiste musu to pesa numéro na so téléphone ba benga biso ba ba na ko pesa ba proposition na bango ba ba pe ko pesa makanisi na bango pour que ensemble to ba na ko bongisa o ezali bongo domaine na biso ya culture et art na République démocratique du Congo. Botika la malamu nde to monani bongo na Mikolo Mizali Koya. Merci et à la prochaine.